Magazine Kinshasa na biso. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant à convier parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end à Balandinion, c'est magazine KNB. Où ils ont les mbaté copé samino ba vraie réalité ya ville à Kinshasa. Tout fongolé l'édition la bise ya mokolo lelo na marché au ba combattant ya IDPS basali. Pour la tradition au ba député provincial basali bango pe ba sengi na président Félix a dissoudre parlement wana après une année. Biso ba combattant IDPS peuple congolais tozo marcher pour l'intérêt biso peuple congolais. Na relation esalemi ba sena wana to sepela ngo te biso base IDPS peuple congolais to boy relation wana. Ba on so ko tuona bazali ba miyibi o ba bomi peuple congolais ba yibi mboka lanko. Ba ngwana su bazongi su pour konyoka na peuple congolais biso IDPS base ya président Fachi to boy batu wana. Relation sena wana to yebi yango te. Yango président Félix Alobaki azolité contre corruption. Et rôle l'équipe a cassé kuna dans assemblée on va dissoudre yango ba quoi c'est yango. Population pouvoir tous les lots le peuple d'abord biso population nyonso esalemi toboyi yango pour tomoni que tricage eza na kati. Comment se fait-il que ba député IDPS bazali député tama sénateur tama IDPS abimité tomoni que tricage ezali toboyi parce que tu votes bangote tu bangote on y est la raté. Papa Boniko, Fati Fungola Misu. Moka azara moko. Azaka na décision na mboka. Super habité. Kimbuta liede monga atondi seli bisoba fulu kaka partout fulu. Lelo so abi ma sénateur prendre ko la biso. Togoyi biloko. Élection na bango sanile. Togoyi sena anile élection abandela yango. Kimbuta liede monga atondi seli bisoba fulu kaka partout fulu. Lelo so abi ma sénateur prendre ko la biso. Togoyi biloko. Élection na bango sanile. Togoyi sena anile élection
abandela yango biso na Sénat to sepe nango teki bato basi baboyaki ye déjà oyo baosala oyo badepute oyo biso to vote oyo d'ailleurs tomona importance na bango te makambo basala osepa na bango te badepute ana biso bataide biso IDPS surtout force du progrès tolobi boye lokola bango batrahi biso batrahi nation tolobi to désavouer bango chaque jour c'est leur contacter nous sommes mobilisés pour tout moment dans la carte à parler peuple ba contacter nous sommes déterminés faut être présent fatia que ndeli boso to là on a dit to la solution ka tambo ka tambo mais ba député ba ko souté ba yate tous les députés professionnels IDPS va trahir parti mais justement il y a d'autres bases de tout faut pas donc parce que le compte IDPS c'est pas trahir IDPS pour avoir un sénateur il faut 4 députés genre 12 mais aucun sénateur c'est une trahison. C'est pour cela que IDPS avec notre base, nous sommes déterminés et nous siéger ensemble. Pour tout déloger Bangoana. Papa, nous avons boye. Biso na kati ya RDC na capitale. Tokomi ko na bakoni. Tokomi ko na nzana bana. Pona nini? Touti mbujimai makolo. Pona ngoi kasani ngoko za mengala biso na mbujimai. Ba lever batebele bakufaki. Tokomi na kisha to chevete na biso voter Félix Tshisekedi. C'est caténaire zanani. Ngoi kasani o ennemi na ye. Ngoi kasani bika Félix Tshisekedi akota na mbujimai te. Lelo na minute oyo président Rabiso Kimbuta, c'est caténaire gouverneur Rabiso. Evariste Bushabu, c'est caténaire. Toi bakanga na mwasi na ye. Bango moko la pouvoir ya Kabila. Ah biso na RDC. Toko sala Kabila to tala la Félix. Toujours dans ma solo étali élection sénatoriale, population et sengi na ba députés provinciaux ba servir bango na ba élection ya gouvernement. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino voir déjà mambo et salami oyoyo résultat on a résultat moko ezala négatif dans le sens que même au monde ba député provincial oyo ya parti biso tela mutema basali bêtise oyo to mona o basali oyo donc et sali biso na pasi makasi donc des bango toujours s'attendre les sous l'autre donc et ça n'aura la nomination parce que bango ba jouer G à FCC donc biso to peut faire bango confiance pour basala au peuple la lingi mais bango basali oyo volonté ba poche na bango na bestement la bango etindi bango donc ça vraiment déplorable des bango to s'attendre sur l'autre donc des ba komisi biso na suka to tala rati place auto kendeka na bango donc ya malonge ça na ngoli soute mais ba baraka ba trahir ndemboka donc ba trahir mboka tangi bango to pensa ki na ko voter bango changement rosala mais au contraire to voter ki bango pour bango batala bestoma na ba poche na bango mais baza vraiment ba nationaliste était ndenge to pensa ki ba rosala au contraire baza ba traître donc bazo faire partie ya bato ba fimi ba marteau bazo buka brique moko ya miramboko comprendre donc il pas fimakasi au bon ça là en tout cas ba vanda batala sima ba pe bati la biso gouverneur oyo ako aider ville ya Kinshasa ko sinoté bon ba be oui là bas o ba to bima na 2011 amoto to voter bon te marqué nanga nommé Misusu ba leli ba bien ngo to c'est la président oyo ya lingwa ça di campagne
yo to singa na bango baza bon moko batika gauche droite to bike na sénateur ba pesa bango mbongo po ba voter bango ko mingi bayana ba piaka baluki nde mbongo ba piaka baluki mbongo mais na gouverneur ba sala choix kitoko mais et ozalaka continuité to s'entendre les sunani ya malamu ezata bato bopesi confiance parce que confiance wana misusu bafandeli misusu banyatia na makolo et la suite vous voulez que nini ezala lisusu hein donc c'est la continuité moni quand même mesali ka ya buso baraka po tolembi ide atenda IDPS ata mutu mo kaka mutu mo na bimi tuka bata perdre kaka o ka bazalaki ka wana kani bazonga ka na pouvoir ngo kaka siko moka ngo ebonga te ka boy biso ba jeune tozala ka boy tozala to souffra ka boy neti ba age na biso pe ya boy so moke bongi boy neti ngam na beta na ngabal ni na sanga équipe ata yo mo pe yo kuna mo otambola bosa moi émission na boy salaire pe kuta ata ya malonga te ka gouvernement oya kaka ezonga kaka tola posa moka échanger biso ba jeune tozala misala to bungisa pe ba père na biso mo rapé ebunga tozala bien na bana biso. Oui, effectivement, vraiment, les députés ont trahir biso et puis tous na kanda ya makasi ya kosakanate. Pourquoi? Biso na opposition na IDPS, tous na 12 députés provinciaux. Les députés wana bazalaki na makoki ya komisala biso au moins 4 sénateurs. Mais tokende na élection boye ba ko surprendre biso na libungu tulu tozui ata depuis ata sénateur mon côté et puis si biso kanda makasi donc façon oyo ba passer élection na bango na niveau ya nini ya assemblée provinciale to s'entendre loko mon côté na nini na vote ya banani ya ba gouverneur donc vraiment toza un espoir te mais conseil moko na ko pesa na président de la république ayeba que autour de lui tout autour de lui azana ba traître balakisi déjà couleur na bango ce sont des caméléons bayeka wana pona ko trahir baye pona ko perturber ordre public na mboka oyo en tout cas président asala keba na bato wana et puis pona pa élection ba gouverneur en tout cas moi j'aurais souhaité que abimisaka ordonnance présidentielle a nommé ka ba gouverneur to le kana élection te député il faut ça toujours na confiance na biso so bazo tika biso boye monteke tozo voter bango mais ce que tant comme kuna bazo baluka na bango so ba pesi bango kanyaka babaluki na bango ba pesi ba voix pas mususu biso tozo siko monta parce que na kolandela biso en confiance na bango te so ba bengi biso to ya to koloba bo sala oyo biso peuple assez to lingi to mona clair parce que tozo mona passe batika oyo zo salama ba pesa Félix chance musale bandi oyo lobeki kisalo me banda donc ba pesa chance totala bango o baza liboso ndenge ba ko voter biso to a peuple to a problème te biso to linga ba tshela biso bata bien mboka ezala bien to s'en sortir na nyonso ba aider biso ba côté wana donc ba yeba ndenge ni to ko tamusa mboka ko critiquer Kabila ya on a tinate po azana insulter surtout baka totala Kabila et alors biso to zonga sima totala nde Félix to abatu to pese chance nzambe pa aller au sa pour na biso mboka na biso ekende bien. Ba chauffeur ba déplorer comportement ya ba client bazala kanango ya kosenga aide soki déjà ba matina mutuka oli ya kosenga yango soki balingi ba mata. Réalité ya bana kino. Bon, eloko wana malgré tout to comprendre bango mais eloko wana eza bien te parce que tant azo bima dana ndako ne aza déjà na programme na mususu et bi que programme ndako na longo mbongo transport boy mais peut-être pas occupé zan to comprendre pas peut-être pas ko taper zan pe boy asompe eloko wana pesa pe akokate atalika bote moi osenga pesa ite peut-être transport ya pasi ayo la ka kokota mais faka senga na se mais elo monde basala ndi made faut senga na bien avant ceux qui receveur à Kubuya neti ngai peut-être na comprendre et c'était kotaka mais ceux qui n'étaient pas nécessairement receveur musu baza na bien compréhension
aoza na compréhension boye pas kotisa o comme tata bien de okotaki opesi mbongo akokati boye komina kango lipapa sala boye peut-être bien azane bien raison reste faire azane bien raison et ça la biso bien te na transco ba sala bongo te na fi ba sala bongo bango ba sala repa na biso mais lo mo bango ba bosana ke carburant peso maka soka Mathieu asala mbongo te mais soka za na transco ngando ko kangai so za na esprit de vie ba olongole lipapa siko po ani biso to sala bongo te o sengira recevoir na sangi recevoir matisa ezate yo o mata na ndenge lo so ba meki o bo memanga so bo memanga bo ke so bo kangai sala te eh bien comme biso beto ngato sala et comme on chauffeur on a sa voyou chauffeur na melaki o po alinga suki eza bien te musala biso to o comprend ba qui faut pas comprendre eti ngai na sika nango ngai na sika vraiment mingi na benga na sika na pesa ngambo na nko po ero senga ina za mutimo kitata senga mate mais mutamati na nko a pesa mbongo esa na komi na pesa mukie po asangelo te kenon ba côté na ngai ba senga ngai ba pesa ngai quelque chose donc ngai pa na ngai eloko wana ezaka te te bien on va finir ko bana ropo basa nko ya biso so sengi kilio silika transco na pete poni l'état akangae biso tonso ba individu ba bilo privé ça fait monter contre bango donc ça va déranger vers transco na ba famille esengeli koyeba programme ya télévision tokoki kotala entre ba parents na bana pona ko assurer éducation ya malamu epa ya bana. Magazine na bino ko so la pe ko tuna ba kino ba yebisa biso soke sali ko o fai na salon na bana to pe na baleki na yo bo fani bota la télévision mais bango ba préférer ki o tshela bango série télévisée mais na kota la télévision na bino remarque que ba tuna kati ya télévision balingi ba sala eloko moko oyo eza ko éduquer mercité et tant que yaya to parents chuchu ni no kozana nango est-ce que o ko zapper o ko tika bango ba tala po soko longo li ba ko comprendre donc o ko sala vraiment nini boloka bango ningi ba répondre na micro ya KNB biso do abatu mwindwa doit battre na culture na biso zo senga bongo te wana bon na culture na biso na culture africaine précisément congolaise car moi il faut kolongola et sengeli na bana mikio bazala no bana âge ya 7 totala na bango biloko wana so to na biso ba mikoro wana ça va on comprend car moi il faut kolongola ngombala moko izape na malonga te izape bien te batala ka ba film wana na bana na bango donc izape na malamu te il faut kolongola carrément so ki bazala bosenga kotala film wana il faut baboti wana bazala bango na bango mwasi na mobile esika na bango bazotala nde makambo wana bakotala ngo jamais na bana esika moko mais siko soki na longoli précipitamment pour na fandi na baleki bako comprendre directement que eza eloko moko ya malamu te batika bana na bango te mais baluka à ce que ba evitaka bana bakoyaka na ba série moko ndenge wana po soki batiki bana bakoya na ba série moko ndenge wana ekokoma kaka ndenge wana faut directement na zapper pour eza propreté kota lango en famille na baleki pour éducation nini ngana walakisa bango tant ba kota lango na TV et puis ça bango idée nini voilà pourquoi msu to mona ba inceste et ça dans la famille ceux qui baza bana mike entre bango a luka mais ka sala eloko asali na TV entre bango et même bango na inceste vous voyez un peu donc faut directement na zapper pour voilà na ko transmettre bango éducation mo bien te modernité zo bebisa mambo tant alo bongo azo sa illusion la modernité koti donc non tout simplement faut zapper itaki nga mama pona bana ba remarquer que na moni mabe na art wana non ça niki non senti na faire déplacer bana ba ke non zo moi na tinde yo se ba mi balé to mi na recette na tindi bango yo kendo sombelo yo déplacer zo ngelo ko bo yo zo ngelo ko bo le bana ba ko déplacer après ça na chanter chaîne le bana ba kuta na chanter chaîne toki ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango mais ya ko retenir exact parents faut pas que tika ba série télévisée à la disposition ya bana miki parce que ba biloko wana e yaka toujours faut toujours qu'on soit précaution ya ko tia bana na yo toujours à l'écart ya biloko wana pour permettre bango te ata na absence na yo batala te kolanda te ko modernisation batala na bango ko sala eloko te eza ko contribuer na éducation ya bana te vraiment e ko za malamu mingi soki au prévoir ou bien longoli bana na yo liboso ya ba makama wana o eza lokola ya ba série télévisée Kinshasa et l'équipe partout. Suangai mobu bunayo nazalase gambani nayo Monsieur Baudouin Bola, Gobi Mundeke, Jackie Bola et Julie Mundeke et toute la famille Longomba et la famille
Mundeke bazali na mawa ya koyebisa na baye nyonso pe bayili ngomba ya Église Nouvelle Israël liwa ya mwana ndeko pe grande sœur na bango oyo akufaka mokolo ya samedi 9 mars 2019 suite à une courte maladie na kombo ya Lili Mundeke Iweme. Nzoto ezali bongo na morgue ya hôpital Mabanga na Yolocide oyo ebengami na kombo ya Centre de médecine mixte et d'anémique SS. Programme ya funérailles deuil ezali bongo koseye tubina résidence familiale na commune ya Kinshasa sur l'avenue Kilosa numéro 66. Communiqué oyo ekomela bayinyonso. Paix, mes condoléances à la famille Mundeke. Masolo ya miliki mokonzi nango ezalaka kirigol oyo batu nyonso bayebi. Na yango Beltesco mpona kosepesa ba client na ye pe mpona komema longue vie na ba consommateur ya kirigol. Abimisi miliki kitoko na kombo ya kirigol full crème oyo eza instantané atote yango na mai ebotaka mate. Magazine Beltesco toujours pour la sunga ba client na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ali matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati. Yango ba benga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko ogosa elango ba yaourt. Eza miliki moko ogosa elango ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomi lipa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na batu oyo bazana na santé ya malamu te et pe na batu oyo bazana na malaise esengelo mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Beltesco, leka na magasin Beltesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Na masano ya lelo Aspect Club s'affrontaki na Simba na Ligue des Champions. Pe ba supporter ya Aspect Club apesa ki score ya match. Pe ba sengi na coach Bengue atika ba changement na dernière minute pour les produire à rien. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki. Par résultat en tant que Congolais, en tant que Véclibien, toke pour na fanda te mais toke pour to gagner match wana. Tous on a besoin d'un résultat favorable. Et le retour senga kaka na Véclib comité bozala ini. Pour victoire yango esara lokumu mboka. Bozala ini, bozala soudé pour na match à lelo. Toza na ba athlète ya malamu, toza na ba athlète bien, ceux qui ba athlète déjà ba koti na kati ya carré. Ya ba poule ya Coupe d'Afrique, ceux qui boza na ba athlète bien. Bo pesa bango o ba kosenga. Bo sunga ba athlète wana malamu.
soki bopesi bango oyo basengi résultat malamu ekozala. Résultat nyonso toyebi ke tozala na 3 résultats na match. Et salamela biso même na terrain na biso to accepter ngo. Bongo na terrain libanda. To ko lembe équipe te soki équipe elongwe ou bien l'équipe ko lemba te zate ki no bozala ka sirka ke non de to keboye to ko leka. Bon mabe pe yaka. C'est pe mabe il faut qu'on dimango. Mais toza na besoin de la chance to gagner to joie qualification na biso to kota na deuxième tour. Si pendant pour équipe et là on enseigna d'abord on enseigna na entraîneur na biso équipe o abeti na phase aller awa ezala sous na phase retour abeti ngo. Le problème que ça que faut attaquant na biso o akokate to yebi ya Jean-Marc. Donc ameka no mo muke ko banza Zadio na première mi-temps. To yeba no suite à Zadio ndenge okendele po omoni ko zoa 3 points bongo za facilité. Na équipe qui po to mona lelo ba les chancer. To mona ki Real a gagné D1, a gagné Ajax D1 et comme il a kati Ajax et comme complication 4-1 Real pour la qui. Donc match est plus facile et ça match est plus difficile donc faut to beta to victoire donc ça la penda bien là-bas on a fait à Nyoso. Score est mingi te mais il y a 2-0 parce que Ibenge asi a beta ne a beta 5 Ibenge va beta ne 2 fois te. Va beta ne une fois. Ninga va beta ne 2 fois, il y a humiliation. Ça me dit toujours ils a matimo facilité, matimo facilité Simba a to marqué to beta 5. Mais pour n'avoir un beau gagné à Makasi. Donc so coach va jouer ba équipe et bimate. Mais toi si on a toujours à 3 points. Pour objectif na biso comme détermination, ils ont toujours à 3 points. Pour toi on a choisi. Donc tout ça on a une erreur, on a droit à erreur dit. Donc Simba en ce moment on a posé à 3 points. 1-0, on a posé à 3 points. Qualification Libanda avec les ba gagner D1. On a opé ça coach Bengena ba joueur na biso. Baza na ini, baza même moral. En plus coach Benge ba changement na face à ba changement moko oyo ego apporter un plus. Et ça biso bien fort. Pour biso tout toi derrière avec club Talaraga. Avec club champion. Pour nous soutenir l'équipe ba o bazui chance ya kokendeti na nani na Tanzanie na biso ba toza même moral to soutenir équipe na musika to pousser pende équipe na biso en qualification pour eza des fois te to zwango ba registre ngezaka avec les équipes na biso à Congo tozo bundela mabele na za fibo oya biso awa ekutikala awa ve journal oneza bo victoire eza na mpona bango ata to potani suka na ngaka eloko yozala mais na sepeli kaka babongisana mwa simande simezaka makasi na yebi bataka makasi bali bacha babi donc yozapina ça va ibenga coach vite fa lenda kaka azala kaka posa ibenge pa vite ti lelo matro donc ibenge pa ba ça implicitement kaka vite donc ça va pina ibenge koto za félicitations ça va na coopéra ça va koto za na sepeli. Basaper ya Papa Griffe basalaki spectacle ya présentation ya ba forme devant micro ya KNB. C'est bon.
Qui est belé à Kolanda magazine à Mokolo Lelo et Komina Souka. Néango botika la scotché peut brancher pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Biso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa Nabiso.